Namonia sona kosani caméra mona ngai ba rêve ngai akiti asali j'ai le roi mutanga nguloma mokile za mabe ba bien aimé tana ninga ngulumita asimbi moto a bouger est-ce que là toi la moki atelemi moyibi soko yebi bien aimé signaler biso tozo luka moyibi oyo tala yewana azui téléphone azui trousse moi god ya mukana za na mbongo tesika ninga bombango sans somo sans pitié batu balali akotisi angulumi lisusu azwa so téléphone batu misusu batani nga zo betama ndenge Israël biso tolobaka akotaki na boumbu akotaki boumbu na Égypte nde bomona na Bible Égypte ezaka na Afrique Israël akotaki boumbu wana donc tango nyonso azobetama donc alobaki akozonga lisusu lokola moyibi donc ti basengaka na bango kosambela na bango basambelaka na église na bango azalaka na yete donc akoyaka ka lokola moyibi ndenge ya lobi donc azana yete donc tozoloba na bino eza mundele tala bangonga onde bazoya na bandenge ebele bozomona na par-ci par-là mendeko na ngai milinga misosola tangu ifone tangu ifina mene mais bango so bazokanisa bakoya lokwa moyibi ne bazako propager babiloko na bango eza ko kanga batu misu ya babiloko na bango ya ba showbiz bazomona bazuba oyo ya biso ba utiliser moko ayibi bampeva basi ale bango ba rhumatisme ngai soki nini esala kama kambo kili oyo ezali ke même na poinga na zoye biso ndeko ozana kiste zwa yango cha yango mase yango soki kiste kozala kaka obongo ya koyebisa ngai na commentaire songolo pakalaki na kiste mwana na ngai ki songolo pakala na tie yango 3 jours eleki yaka koyebisa nga ndenge balobelaka bino yango wana pe basalaka donc on va sur enlèvement bozomona pe na ndenga physique batu bakomi ko enlever bango donc na ba mituka tout consomme bino bondima bocha ba amen mais tozota sa bino kaka po bo sosola ke marlo ba bakoma na Bible donc baso ba pe même Dieu d'Israël eza mboka moko bozoyoka mais bino na Congo bozosambela Dieu d'Israël bozo pesa ba mpeve o ba bengi énergie et pas na bango donc moyindo sasumuka donc sambela nzambe ya mboka na yo donc ozala enlever te ke ba mema yo esprit na yo ba memango ba nteka yango na kozanga koyeba po okenda na yo epa ya ba pasteur ba lekisa yo ngonga po bango bazwaka ba dîme ba offrande voilà tozoyesa bino kasi na kati kuna yo ndenge nini yo ke kosenga o bino boba kosambela kobondela soki osambela kanani okoma avocat soki okende kobondela nani to oyesaka bino biso tosengaka yango wana bakoma kodia na kati ya di blabla Matthieu 7 1 égale à 14, 1 plus 4 égale à 5 misapi. Yango bakoko na so balwa mosapi moko sukola ke longité ba pesa kambote na yote balwa kambote na biso po tozali to wuta na tata bo moko mama bo moko na ekolo bo moko. Voilà bandeko o eza kodia donc mukolo ndaku azaka na ndaku na ena code na bango bazokoma bakoya tango batu balali na boutou donc distraction ba musique tout consort et puis tango ye Jésus Christ sera ko ya soki azalaka donc bozo monte ka azalaka na ete azalaka na ete yanga lobi akoya siko tanga olo ba pa oya ça veut dire même Patrice ba yembango liloba ya nzambe yaki ofele donc ti bazo loba wana ba miye barate ke eyaki bon ce que tonto vandaki na biso to bando ki ba kunde bembe ozomona bandeko na ngai donc azako prévenir na kodia comme baloba na code que tango bako propager babiloko na bango bazo propager bandeko ba yebele na lobela bino bazo ko baka koya bobanga bobiso koba nga koba ngai koba bobiso koba kiboyo voilà ndeka tozo koba koloba kosi baba yo okosi moyibi nini babiloko ebele babepeti kisi bankulu na bazala kite bakulu na biso na kati soki nana nga bimisaka kombo ya babiloko wana mais lokola bazali ebele bamupe babebisa batia basango batu konso bapeti kisa maram na biso ntali bango biso zoko basekolo babandeko no ba congolais aro aebio premier ministre ya Israël na ministre intérieur na président Israël ba ebibino
bakoko na bino bazalaka mindele na Israël wana oye kangama na Palestine mama na ngai bakongole babandokinde boye en réalité oyo komi lelo batu musu soi-disant bala bakoko bakomi kozwa bato batikendaka ba Dubai ba Chine batekaka bakala na bato batekaka bakoni na ba mapa ba soi-disant bala bakoko bakomi kozwa bango ba dim ba offrande bazolo ba basali ba église te bazolo ba basali soki ba école te bazolo ba basali soki ba nite na ba église na ba école na ba biloko wana nyonso ya biso te donc awana eza trafic na mabele na biso na nzoto na biso ezali nyonso bakoko bapesa biso ya ofele batekelaka biso te ezalaki bapesi yo madesu okuna pesi yo chaka madesu ezalaki oza na ndako oyo ekoko kabela mninga oyo esengeli ye pe azwa metala lelo bandeko na ngai donc ezaka poto talisa bino donc bakoko na biso nde batelemelaki voir même na bana na bango batelemelaki na ba pigeon mindele po bazako za longo na bango bandeko na nga donc ezali makambu ya ba pape batia ba couleur te donc ezali makambu ya ba oh bozo mona te bazo lakisa bino mais pourquoi bo mituna batia ba pigeon batia ba changer eza ba code ya yango to likola ko fukama ezali Dieu ya biso te elonge koma lokola mabolonga ya Yakobo soi-disant bana makambu ya bayindo ya bokoko mususu esengeli donc muta tangisa nzoto ya Yesu makila ya Yesu po azwa ba papier batia ba couleur donc échange po zwa o ezali ozo luka ba papier batia ba couleur esengeli o lekisa o sala soki ni otangisa donc nini nzoto ya soki makila ya Yesu donc nzoto ya Yesu esengeli bongola mai vino donc longola o ezali ya moto po yozwa ba papier batia ba couleur nzeto bandeko bozomona eza kisi munene oyo bakoko pe bakokolo na biso batalisaka biso elamusaka na bawei po bino ka so muta kweyo awei voilà na otalisa bino yango bokomona meto banana na oyo totala ngo le radiateur du buste a explosé et ça m'a brûlé la jambe mais je sais que c'est le bon Dieu qui l'a voulu. C'est passager, je prie toujours. Non, mais je préfère me faire soigner avec la médecine traditionnelle que la moderne, puisque là, ça me guérit vite. Omoni ndenge ba enlever bino, ba bandaki molo. Après na sima nango tanga komo kende ba poto, ba concert ba poto ali bino nyonso. Bobo sani ki bobino. Pesa ngai pembe kamata moyindo ndeko, zonga na kiboyo bandeko nanga, zonga na Congo. Salela kiboyo tala lelo yo bandeko tozoko baka koloba ngolu otoza na ngo pesa toza na ngonga ya biso ya malamu bamata bakita bakene na loboka mwasi to loboka mobali bakosuka kaka na nkata nga batu mo bakoma ba complexé siko yemoka lobia lobi nini ayo kati bokoma ba complexe colère ba saper ba complexé si atapata mono lati lamba ye moko Bill Gates kende tuna ye alata ke lamba combien boza na misu bo monati bato baleki bino na ba papier batia ba couleur bango moko bazo sombaka bino ba papier bino pesu bozo sombaka o eza ya bango ya mensonge ya ba voleur mawapanga boyokati siko bo mituna kate ye mutaza peve soki puissant ndenge balobaka ye Jésus triste wana ataki mutu mabele na misu pona nini ifala lobaka kati mabele ndeza biso po mutu nyonso mona po mutu nyonso azala malamu il faut donc ayaka ke pa na biso yiba ba colton azwa ba diamant azwa ba nini azwa doka komisa ba oya biso lokola ba esclave yango wana nzoto eza mabele bandeko yango wana misu na bango donc itongo batie bango mabele fungwama eza c'est kodi ya mobimba pourquoi lo bakite kaka koma malamu pourquoi zio eza nature oyo yango toloba na mino tina te eza na tina bandeko Koko ezanga bino mamekelamu mbote na biso na bandi boza malamu ponga na malamu makasi ebende kutu pete na zongeli bino na nzete oyo mingi boyebi nzete oyo kasi boyeba katina nango te misusu pe bayebi kombo ya nzete oyo me bayeba ka nzete oyo te kasi bakoko pe bakokololo babengi na ngala zongela bino pona talisa bino keloko nini nzete esala ka ezali ndenge moko
na banzete boko sosola na kotangisa bino mais tokotalela oyo ezali bakoko batalisi biso interprétation ya di blabla oyo tobengi bibliothèque ya Bible ndenge bino bobanzaka tokotalisa bino pe bandeko na biso pe ndenge tozalaka kala mabomba mi bokoyoka ngo pa papa Wemba comme témoignage bokomona na makambo susu bomona te bokoyoka na makambo susu boyoka te en tout cas bandeko bokanisa bakoboya tokondima tozosenga kama matondo na ba oyo bazosela kibobango na mpeve nyonso ya molimo pe ya nzoto po ezala na kati ya bobiso ngo bandeko biso moko bayindo toza na capacité lokola ezangonga na biso ya kosala ke même ba o ezali ba yutufu bazolinga te batu bamona ke batalaka biso ngai yo songolo pakala tozo partager yango biso nde bakolo mokito salaka nyonso batu bakoki kokoma na makoki ya kobanda kotala video yo bamoni ke etalami te yango wana nde bakomotala puviki ba makambo na biso nyonso epanza na bisika biso bandeko yango nde loko tozo senga ngai yeyo donc biso na kati ya biso nyonso tokabola bosolo na biso bandeko tokoki kovanda boyete bakoko na so biso kutu mosapi moko sukela kelongi te ba oyo Jésus Christ asalaki mingi selon illusion tozolo bakaka po existe te zande bakoko na biso baza komata na bangomba komata bangomba na komona kana ba physique te sita ba mata bangomba bakokende koyeba banzete kotuna bakoko kosola na bakoko na mopepe na moi na mabele na mai pona kati ya zamba nyonso nde ezalaka pomba wana ezanguya mobimba kimbangu osana bosolo ebike otozolo besa bongo pona biso kabola pona bandeko no bandeko toyoka biso nyonso kabola même bango bazosala bazolongola ba like ya bandeko mususu omona otali ba video ndeko na ngai o elekaki na se o laikaki me balongoli ka pona batu mususu batalaka o ezali o bazomona apparence tala ndenge ba propager ba mensonge ezala lokola ba vie belé po ba pousser batu bazala distrait mende konanga kende kota na makamu na bango ya biso ndo tozoloba okoyoka ba commentaire ba nyonso bazoloba na ba commentaire ba témoignage mutu nyonso azosala na esengo nde kongonga yango yo telema bato kutu bayibi makambu te bato kutu bazokosa bango ba mouton bazoko agir na kimeme na bango bazosaka ba meme bongo ndeko bisiko zala atanga ite ko sala ngo te pa bandeko mususu ndeko ekozala malamu pona biso toko bokende liboso bandeko na lembi bandeko kovanda po bandeko nange singeli boka bosolo esengeli na ko bakotelema bango balobaka code donc Jean 2:14 il trouva dans le temple le vendeur de bœuf, de brebis et de pigeons et le changèrent assis. Bandeko wana tango Jésus Christ akendaki ko panza temple to bazoloba amoni ba vendeur de bœuf, de brebis et de pigeons donc bato bateka banani bateka bandeko ba oyo boko confirmer ka ndenge bandeko toko kabola makambo boko comprendre siko de brebis et de pigeons ça ba oh déjà bandima bandimela donc na ba oyo ba bœuf ba yoko donc bazoteka bango na ba pigeon ezali ba moupe voilà ba pigeon bazali ba moupe donc oyo ba vandi bazana longo na bango bato ba yoka ka di blabla na catholique bozo mona bozalo ka ndoka ne bango bazana bango ka bazozela bo pesa ba offrande basali ba makamu na bango pa ba pasteur et pa ba sango ale bango bazui ba par na bango ba kei et le changèrent assis. Donc l'échangeur monaka donc ba pasta parce que romona ba chepe s ba pasta msu bazoteya mais ba changer oyo ba sala kanini ba zui ba tie ba offrande ba tei après ba tie ba dîme bo plus kana kata di blabla ba komi vous avez reçu gratuitement donné aussi gratuitement bango ba tie ba dîme ba offrande de bœuf donc ba vendeur donc oya ba kolo mabele donc lokola moyindo bazoteka bango ozomona bazoteka bango par rapport à quoi loba ya mensonge tokobi na donc Jean 2 siko tokobi na 15 ayant fait un fouet avec des cordes il les chassa tout du temple ainsi que le brebis
et le bœuf. Il dispersa la monnaie des changères et renversa les temples. Voilà. Yango siko bande kotoso talisa bino. Omoni sikoyo. Donc a pandi. Ouais, tali monnaie à ba changère, ya ba passer. Donc a pandi, ba taka ba offrande, a pandi yango. Oso mona. Asali fimbu. Ouais, zali maloba. Ouais, jokisaka. Oso mona. Katina ye. Abandi ko benga na koloba. Kosala, donc bo solo bande koloba. Donc, ayant fait un fouet avec des cornes. Donc, il est na nzoto. Fouet wana maloba. Ezo jokisa bango tanga zoloba. Tanga zoloba bo solo wana batwa fungoli misu. Il chassant tout du temple. Donc, benga ni bango nyoso. Ainsi que les brebis. Donc, brebis, oh, déjà, commis na bango, déjà, meme, et de bœuf. Donc, il n'a pas kolo ma belle, oh, bazoya, bengi, soi-disant. Konzi ya ma belle, bazala ki pe wana. A panzi bango, donc, il bosso le panzi bango. Il dispersa la monnaie des changères et renversa les temples. Donc, ayako panza. Mbambongo, ya ba paston, ba chaka ba offrande, ba dim. Parce que bango de ba changer, ba zuma loba, ndeko, ba kulu bako bako kanise la songolo pakala. Po, ezali même ba zuba ndoko mata banzete, po baloba. Na tata kimbangu yaka kolia me bango ba tiango ba banzango lokola Jésus triste, zashi amatina nzete le lokolie pananga. Sengo na oyo azozo bazo kabela ye, ke oyo azozwa, oyo bazo pesa na oyo ezali mensonge. Na ba offrande, na ba dim yango eloko apanza ki etant que ye azali oyo ya bosolo yaki na fimbu po apanza oyo ezali ba changère. Voilà, eza bongo bandeko. Tokoba, ndenge moko ba petikisa bino kobanga, donc kobanga ezali kiboyo, koba na kiboyo. Donc il est na koba na kibonga. Donc koba la. Donc non seulement ça qui malam bande ko ba chaka mutu na se. Donc chiffre 6 donc mensonge yango bozo mona baloba baza kozwa te po bazo ba kosenga te. Même linga na biso ba pete ki sa yango tozo talisa ka bino bande ko poza ngonga malamu moyindo koba na kosansumuka. To komi na 16 et il dit aux vendeurs de pigeons, hontez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Voilà bande ko nangai. Donc bazoloba na ba o batekaka liloba a pigeon so mona eza liloba le ko la pomme li eza le ko liloba. Donc séduction ba séduire bino na maloba. Donc pigeon s'envolaka. Donc ezali na setelo komo ke simba maboe. Donc voilà ba pomme peut même to expliquer bino makamukolo mususu. Donc nde bazoloba. Donc je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc nikolo ba te ke ozali donc azanzela mata likolo na ye. Donc esengelo landa ye. Donc eza ba mama sese moko bandeko. Donc pigeon awa eza maloba ya batu mususu. Oh eza ya bisote. O s'envolaka donc o bazote kaka yango et pas ya bayindo donc kaka na biso mafuta mama manzinga kaka nzinga batelemeli kaka kimpavita batelemeli tata na biso kimbangu bakaka na biso kimbangu mbengu batelemeli to boyi makambo ya koteka ba pigeon to boyango awa na mabele na biso ne faites pas de la maison de mon père. Donc ndako bakoko pe bakokolo na biso ba trafic wana ya ba musulman ba bouddhiste ba arabe ba nani tout consort wana kokoma ba chrétien wana donc il trafic donc bakomi kozwa mutu moyindo bino bozomona kaka eza lokwa baloba na nini tipo te baza koteka bango tisikoyo na o ezali ba maloba ba mindele ya mensonge donc ba trafic wana oyo kuna pasta sali bongo kuna pasta sali bongo bandeko nzoka nde ezalaki makambo o ezali ya biso te bien sûr bandeko na biso mususu baza ya bokoko romona pesa boye na sombelo kisi oui ou somba ba kisi yo moko ala sungiye a traiter ou azu kisi yo ya salaki ateki yango par rapport ya échanger pa somba ki par rapport ya yendenge mpeve na ye ya mais en réalité oyo komi lelo
bato mususu soit disant bala bakoko bakomi kozwa bato batikendaka ba Dubai ba Chine batekaka bakala na bato batekaka bakoni na ba mapa ba soit disant bala bakoko bakomi kozwa bango ba dim ba offrande bazolo ba basali ba église te bazolo ba basali soki ba école te bazolo ba basali soki ba nite na ba église na ba école na ba biloko wana nyonso ya biso te donc awana eza trafic na mabele na biso na nzoto na biso ezali nyonso bakoko bapesa biso ya ofele batekelaka biso te ezalaki bapesi yo madesu okuna pesi yo tsaka madesu ezalaki oza na ndako oyo ekoko kabela mninga oyo esengeli ye pe azwa metala lelo bandeko na ngai donc ezaka poto talisa bino donc bakoko na biso nde batelemelaki voir même na bana na bango batelemelaki na ba pigeon mindele po baza kozala elongo na bango bandeko na nga donc ezali makambu ya bapape batia ba couleur te donc ezali makambu ya ba o bozo mona te bazo lakisa bino mais pourquoi bo mituna batia ba pigeon batia ba changer eza ba code ya yango tozo ko décortiquer bino boko bako sosola maloba o bazoloba ba parabole nde balobi la parole que je vous ai dit est esprit et non la chair même banka kanabiso kimbangu ba pesa bango ba oyo ba yebi valeur na bango ba pesa bango lokola donc bena lycée ya Jésus Christ matin na nzete na uta kolobela bino amati na nzete batu oyo ya bozwi bazo benga yake nde kolia po ba yebi valeur ya oyo ezali kimbangu ba yebi valeur ya oyo ezali liloba oyo yazo bimisa oyo ezali kaka kimpavita kaka zinga kibo biso kati na ye batika ki même ba famille na bango po basala oyo ezali kibo bango nyonso batikaki po basala oyo ezali ya molimo pe lata nzoto po na ngai na yo songolo pakala yango wana wayebi mutu ya wana akokabela yo me bango batiaki ba offrande te batiaki ba dîme te tala lelo yo soit disant bana bakoko bakoloba maloba sukali kasi bazosala oyo ba pigeon bayela bango bazoteka makambo ya biloko ba pigeon ya mindele po ba na makanisi basomba bino bosela bobino te bandeko na biso tangu ifwene tangu ifina mene otoloba titi toloba tolobi tokolobaka ndeko na ngai fungola miso soit disant bana makambu ya bayindo ya bokoko mususu esengeli donc muta tangisa nzoto ya Yesu makila ya Yesu pozwa ba papier bacha ba couleur donc échange pozwa o ezali ozo luka ba papier bacha ba couleur esengeli o lekisa o sala soki ni otangisa donc nini nzoto soki makila ya Yesu donc nzoto ya Yesu sengelo bongola mai vino donc olongola o ezali ya moto po yozwa ba papier bacha ba couleur nyonso oyo ba yela biso e pa ba pigeon ezala kite na mboka na biso bandeko mokileza ko beba botala batu bakomi ko yiba tina kati église maweshi na motema batu balali na kati église balali ba serviteur balali basambeli balali botala moyibi akoti na église yo wana zo matati na altar ni ko banga nzambe esela liloba nzambe te amazo banga te akiti moyibi yo wana azokita moyibi tala gumba mi amonia sona kosani caméra mona ngai ba rêve ngai akiti asali j'ai le roi mutaninga nguloma mokileza mabe ba bien aimé tana ninga ngulumita asimbi moto bouger est-ce que là to ala moki atelemi moyibi soko yebi bien aimé signaler biso tozo luka moyibi oyo tala yewana azui téléphone azui trousse moi god ya mukana za na mbongo tesika ni abombango sans somo sans pitié batu balali akotisi angulumi lisusu azwa su téléphone batu misusu azui yango moyibi aboye na vie na ye mobimba ta yibibi kifo bakanga ye atakuta yibi elo mwa mukie fo bakanga ye parce que aza modi na vie na ye tala ye wana ngaki azonga abandi ko mate sika ayibelaka. Alors boy bato bako kanza keta mso sœur moko to frère moko mutayiba na kati église nzoka eza moyibi aluka coin na ye moko ayibelaka biloko ebele yibami nzoka moyibi ayiba ngo soki pe appareil so caméra za kitende passe alobe ki akoya lokola voleur soki balobe akoya lokola voleur c'est que
akoyiba ndenga yiba kaba am azolo banabino croyez seulement ndimela ye soko za la kaya ko singo ndimela ye soko lobe ko ya lokola ba assassin eza po aboma soko lobe ko ya lokola escroc eza po escroquer yango wana tanga lobaki ko ya donc ko enlever batu balongwe na kibobango balongwe na Congo bakomi na Israël na ndenge ya moto zo mona boye bandeko sasumuka sikoyo moyibi wana za koyiba ndenge babengi na lingala bapetikisi lingala na biso bakomi sango mensonge ndeko nanga eza nini kasi yete Jésus Christ molimo wana bandiko se manifester toza na ngonga nini bango mo baloba fin du monde bandeko fin du monde ngwe bandiko sala po basuki tozo koba kaka yalo baka ko yalo kola moyibi kasi na kati kuna yo ndenge nini yo ke kosenga obino bolba ko sambela ko bondela soki osambela kanani okoma avocat soko kendo ko bondela nani to yesa kabino biso to senga ka yangwana bakoma kodia na kati ya di blabla Matthieu 7 1 égale à 14 1 plus 4 égale à 5 misapi yango bakoko na so baloba mosapi moko sukola kelongite bapesa kambote na yo te balwa kambote na biso po tozali to wuta na tata bo moko mama bo moko mokili bo moko Congo kokamwa na basongolo pakala au nom du Père et du Fils mama yo pe maman zoloba mais amen beme longwana kibo meme Sansumuka, longwana be, lokola bébé spirituel. Sansumuka, longwana bojoba wana, yondo zali mabele. Ezali na moto mso alati nzoto, kaka ndenge tota koloba na video wana, ya babengi mobali. Memi tuna mobali pona nini bandi na M. Pona nini mama. Baso talisa yo matata. Baso talisa yo mama nde tata. Baso talisa yo, tata mwasi soko zi mobile alati ndoto nenga zana stongo bazo kende Brésil bakata bango bazo kuta nini ya mama na kati ozoka mwateke mutazali mwasi mama Congo maboti mobile po aza nyonso ndeko na ngai. Voilà bandeko o eza kodia donc mukolo ndaku azaka na ndaku na ena code na bango bazo koma bakoya tango batu balali na boutou donc distraction ba musique tout consort et puis tango ye Jésus Christ ranko ya soki azalaka donc bozo monte ka azalaka na été azalaka na été yanga lobi akoya siko tanga olo ba pa oya ça veut dire même Patrice ba yembango liloba ya nzambe yaki ofele donc ti bazoloba wana ba miye barate ke eyaki bon ce que tonto vandaki na biso to bando ki ba kunde bembe ozomona bandeko na ngai. Donc, azako prévenir na kodia comme baloba na code que tango bako propager babilongo na bango bazo propager bandeko ba yebele na lobela bino bazo ko baka koya. Na talisa bino ba américain na Côte d'Ivoire awa na Angola ndenge ba ya ba chinois ba spanish banal bazo ya mais bandeko na biso bozibola meso bandeko boko babosolo sosola sko biso bakolonda kutoze pa na biso même ba oyo pe bazali bisika songolo pakala na Kongo malili baze pa na bango siko pa na bango bazana lolenge nini sko mutu na mutu kanta ya zoko miyebake nazali Kongo po mutu mususu azali bisika azali mais azoye bakazali Kongo akosela bakoko pe bakokololo na ye ba biso oyo toza pe sur place ba msu baza pe sur place bazoye bazali ya awa ya Kongo mais baza ya Kongo te bazo koyembela Israël bandeko nanga donc voilà wana nde babengi yango enlèvement do balongola bango boyebi pe bayiba bango donc bazo koyiba bango soki baza ya kolala te yango bazo ba faut veiller mukolonda kutanga arozo yeba ke moyibi akoyango ngabwe akozala éveillé akobenga o ezali kiboye bakoko pe bakokolo na ye bako bako sansumuka bako bakosunga bako bakobeta po ezangonga na biso voilà yango zomona balobaki il est venu yenge alobi akoya donc ti basenga kana bango wana eza di blabla po azala kana yete donc eza nango mundele ayaka kotaka boumbu na Égypte nde bomona na Bible Égypte ezaka
en Afrique. Israël a kota ki boumbu wana. Donc tango nyonso azobetama. Donc alobaki akozonga lisusu lokola moyibi. Donc ti basenga kana bango ko sambela na bango basambela kana ba église na bango azala kana yete. Donc akoyaka ka lokola moyibi ndenge ya lobi. Donc azana yete. Donc tozolo balabino eza mundele. Tala bangonga onde bazoya na bandenge ebele. Bozo mona par-ci par-là. Mendeko na ngai. Milinga, misosola, tangu ifone, tangu ifina mene. Mais, bango, so bazo kanisa, bakoya lokwa moyibi, ne bazo ko propager babiloko na bango, eza ko kanga batu misu, ya babiloko na bango, ya ba showbiz, bazo mona bazuba, oh, ya biso, ba utiliser manko, ayibi ba mpeva basi, ale bango, ba komisie epé na bango, baza ko lanche boleye, baza donc epé na bango, ba kotisi na sima, balusa na sima, netolo ba kaka, epé. Donc, batu wana zo mona ba pak, desuki papi dedi, ba papa Roma wana na ba obozo mona par-ci par-là wana bazo ko publier na ba Guinée wana bango baza bana misala na bango to ya pona kosala misala ya bakoko pe bakoko na biso eza biso to lati nzoto oyo lokola tata tabala tozo kabola bosolo bisika biso boko bando mona yango banzamba puntulenda kongo mongalinza kumanza pa mungu baba vidi mukulu kokolo langa chemo zo yoka koko chona ba batikela ngai lo yembo ba oyo basala ngai na zala malamu na yeba ki bazaka bolingo na ndenga nzoto aso sabino video esengela ki na tela bino bandeko ezoloba te na enregistrer nyonso na sali bandeko na partager yango bomona bakoko ndenge balengela kabiso bazotalisa ke bakolakisa kasi batalisi ke bilembo ke zangonga oyo te po mingi bozo banga mingi botali makama bo banga te bo banga ngona ndenge bino bo babilakisa bino te ke la peur bo banga bo biso koba ngai koba bobiso koba kiboyo voilà ndeka tozo koba koloba kosi baba yo okosi moyibi o nini babiloko ebele babepeti kisikulu bankulu na bazala kite bakulu na biso na kati soki nana nga bimisaka kombo ya babiloko wana mais lokola bazali ebele bamupe babebisa batia basango batu konso bapeti kisama na biso ntali bango biso zoko base koloba bandeko ezoloba ti donc ngonga epesa mitila lakisa mais lokola tozali biso no selongo na totalisa kaka oyo bakoko batie kati nanga na kabola bino naza ko interpréter oyo sengela ki bo sosola boyoka ndenge babombela kabino makambo ebele donc mai babongola yango comme kila yango wana nde 20 bazo ko donc ko lakisa bino lokola lembo mais yango wana ezaka ka kodia donc lokola venin lokola donc ba mangwele lo basko na monoko na bango siko to ko expliquer bino ba kodia o ba tchana ba di blabla o bango ba bengi code. Mo comprendre makambu nyonso baloba ezala na molimo donc molimo ezala lokola baloba makambu oyo bozo konsosola te mais ça se manifester na physique donc bazo ba lisese mais lisese wa ezala bato batana matoi bazo yoka ezala misu bazo mona po bato ba yoka ka bato ba mona ka bato baloba malamu eza bato yo bazali na molimo baloba bazo ba maturité donc nzoto na molimo esalaka ndezate ke lokola bantu mususu balobaka bakobunda na nzoto bakobunda na molimo plutôt kasi babunda na nzoto te mais biso lokwa toza na nzoto na molimo yango tozotalisa bino ndenge balobelaka bino yango wana pe basalaka donc on va sur enlèvement bozo mona pe na ndenga physique bato bakomi ko enlever bango donc na ba mituka tout consomme bino bondima botia ba amen mais tozotalisa bino kaka po bo sosola ke marlo ba bakoma na bible donc baso ba pe même Dieu d'Israël eza mboka moko bozo yoka mais bino na Congo bozo sambela Dieu d'Israël bozo pesa ba mpeve o ba bengi énergie et pas na bango donc moyindo sasumuka donc sambela nzambe ya mboka na yo donc ozala enlever te ke ba mema yo esprit na yo ba mema ngo ba nteka yango na kozanga koyeba po okenda na yo epa ya ba pasteur ba lekisa yo ngonga po bango bazwaka ba dîme ba offrande voilà tozo yesa bino bonzambe na biso bolanda bandeko bo sosola makambo otalisa bino ngo koma ata bino moko bandeko na ngai makamba mboka na bino bolingaka te makamba mboka na bino boyebi te mais boa batali boso ko ça la gêne pour j'ai tout ça la gêne il y a 30 pour Israël
pour le prophète Élie. Aïbio. Mardoché aïbio. Moïse aïbio. Nous avons des Congolais. Aro aïbio. Premier ministre d'Israël. Na ministre intérieur, on a président Israël. Aïbio non. Bakoko na bino bazalaka mindele. Na Israël ona. Oye kangaba na Palestine. Mama nanga bakongole babando kinde boye. Ozoko mituna te pona nini. Chonga te na za papa Roma. Po aza nyonso te. To uta ko yebisa bino poride. Riche. Ezali ride par rapport à C na H. Et sali 11. Parce que c'est 3e lettre. H. Ezali 8e lettre. C plus H. Ezali 11. 1 plus égale à 2. Ezali poride. Tango zo benga riche za ride. Yango zo mona biloko zo tekama moins cher kune ye awe tekami cher parce que biso zali cher pauvre. Balobi bozana matoyi boloka. Bozana misu bo mona monokelo ba malamu pa bakoko pe bakokolo na biso. Bazo yebisa bino fumer préjugé ba la santé bozo yoka bongo. Mais bozo mela kaka. Bazo benga o pauvre mais mituna ndenga nini mituke soma mikuna 1000 1200 mais aye kote kama cher. Pozali pauvre. Mais bazi baba lusi ndeko nanga yango wana o bozomona akoya lokola moyibi mabanzo wana bana na biso bakotisi yango bakomi sikoyo nzete ba matelaka yango bakitelaka o balonaka yango babukaka o lingi basala ote kosala pe moninga te. Voilà ndenge nini bokendaki kune pa ya sauveur Sauveur yango, soi-disant dit yango mtakela kibino. Créons l'homme à son image. Bazolo ba crayon. Donc bazala ke belé babungi sibino nzela oke buizilima o bouddhiste o komina yo muto ala. Bokomi kolanda ka bango na mboka ya Congo. Mais bakoye biso avion yango kende Israël. Oko kende. Sikoyo bandeko. Komo zongela bango. Bao bazoko ko kitana nzete te pon vula mushelulu po babamba po bakende ko buka manga pona mutema malamu mama manga lobi manga yi moyindo alobi zwa ali bakomi ko sakana tala lelo yo moyi ezali bo moyi botie bi moyi bi botie bi na sensi nini tale banjo zongela bango bakomi ko yiba kakepa na bango po biso tozali moyi eza bon moyi eza malamu ba voleur ba volé ba kei ba yibi ba ke kotonga mboka na bango milimo wana ezongeli bango bato Jésus Christ po baza ya biso te ba uta na Israël Dieu d'Israël Dieu za bala yama ya Yakobo Nicolas ko fukama ezali Dieu ya biso te elonge koma lokola mabolonga ya Yakobo na kozanga koyeba moyindo sansumuka nyonso ezo salama na physique o baloba e salama te na mokila molimo oyo lem sosola te mokila molimo eza nini oyo oza komiyeba te fo misusola omisansumuka bandeko bo sosola makambo otalisa bino ngo. Le radiateur du buste a explosé et ça m'a brûlé la jambe. Mais je sais que c'est le bon Dieu qui l'a voulu, c'est passager, je prie toujours. Non, mais je préfère me faire soigner avec la médecine traditionnelle que la moderne, puisque là, ça me guérit vite. Et ma femme m'applique la graisse de boa et le poil de lapin. Et ça va très vite, quoi. Non, mais je préfère me faire soigner avec la médecine traditionnelle que la moderne, puisque là, ça me guérit vite. Et... Bandeko, oyo ezali nzete lumba lumba. Lumba lumba ezali nzete oyo ezali après. Donc ndeka tolobaka nzete ya mbila ezali ndenge moko après na nzete ya kokoti. Donc o ezalaka ndenge moko na bantunga nango ezalaka ndenge moko lokola nzete oyo ya nyoka donc voilà salaka ba makambo pe belé lokola yango tokotalisa bino ndenge moko nzeta lilala na orange nzete nango donc citron ezalaka moi faut yeba nini donc faut yebela po ezalaka lolenge moko après donc voilà bande konzete oyo ya lumba lumba esungaka batu na kosu
donc soko zu kosu ozo kotungisa yo bandeko nanga zwa oyo zwa mai tuta yango longola mai zwa mafuta mbila basangisa yango pesa mwana kosu kosila ye na sima pe yango elongola kape ba fièvre pe kombo yango lumba ezali na Kikongo bomba lumba na lingala bakoko na biso batalisi biso po lumba lokola lumba donc lumbi solo ya kitoko donc ya bosolo donc ipo bosolo ya lumba oyo ya nzeto yango tozo talisa bandeko na biso ezalaki na tina kasi bakoko bayebisi ngai te talisa bango po donc obendaki lilingi nango na tina donc voilà bandeko na ngai mutu oyo piqué crise bomoni kaka muta kwei pa komba crise bandeko ozuka ka lumba wana o kamoli akomoli ngo fini yango kokoko bomba tango bando biso ba mai okotisi na ba dezolo wana okomona moto ya koyaki akota inti yakolamuka tango akolamuka aleba oyo ya biso bakosala oyo bakoko batalisa biso ba cérémonie kilikili po yango nde sengeli ya lumba yango po epesa ye lisusu ezongisa kapema même kosu apema bandeko esungaka makasi nga nazotalisa bino bandeko eza na eloko moko te nga nazotalisa bino eza na eloko moko te oyo bino bokotikala kokoka te na christianisme kuna okoyoka ba maladi mususu ba passer bakoka te suka bakendaka na bokoko mutu songola kende pa passer nene bakoki te bakenda bokoko yango zomona ba passer mususu bakomi ko pratiquer biloko ba kritikaki alors que bakoko na biso bakokololo batalisa biso la nature donc banzete ozali kasa saka kasumuka lokola nzete ningana kala mopepe yango wana bandeko nanga natalisa bino ezana ba makambo ebele o esalaka l'air moko ba misuba melaka ngo ti donc pourquoi po ezala DG pesa ye mpeve na kolamuka si lokola to filmaki yango pe awa yango pe bakoko balabina biso to talisa bino wazala mato ya koyoka ayoka bandeko na ngai donc le radiateur du buste a explosé et ça m'a brûlé la jambe. Mais je sais que c'est le bon Dieu qui l'a voulu. C'est passager, je prie toujours. Non, mais je préfère me faire soigner avec la médecine traditionnelle que la moderne, puisque là, ça me guérit vite. Et ma femme m'applique la graisse de boa et le poil de lapin. Et ça va tout. Non, mais je préfère me faire soigner avec la médecine traditionnelle que la moderne, puisque là, ça me guérit vite. Et ma femme m'applique la graisse de boa et le poil de lapin. Et ça va très vite. Ah, bandeko siko bomona, tango nanu, tata Wemba, a se convertir te. Tango nanu, ba changer yete. Et pas, ba cambiste, ba passe-temps. Parce que, toko chaka ba passe ba indo, toko chape ba moupe. Siko yo na ba missionnaire o ba bande ko filmer baza ba changer donc oye moka yemba pesa ngai pembe kamata moyindo donc tanga bani ko kende Putuville kaka ndenge bomoni azoko talisa ke wana pe na ngonga wana batu bazaki na boyebi mutu nyonso o bakoko bo bazozongisa mokili ndenge mokeli akelaki yango biso bekela muna bango toyeba ke ezala bongo pe kozalaka bongo yango bozomona batu bazokoba kofungola misu ba moyindo milinga zonga na kiboyo bandeko na ngai pe bandeko totalisa bino soki mutaziki peut-être alobaki yango te mingi bayebi yango pe na loba yango na émission moko donc bawelisaka kosubela ye à part masuba na loba yango ezalaka na nini ya lapin ya poso ya lapin ba poala lapin wana yango basala ya kabato bazika tala siko papa Wemba lobi yango kasi ndeko nanga oyo ya nguma wana to ko bape koloba yango po nga rhumatisme o ngai soki nini esala kama makambo kili o ezali ke même na poinga na zoye biso ndeko ozana kiste zwa yango cha yango mase yango soki kiste kozala kaka obongo ya koyebisa ngai na commentaire songolo pakalaki na kiste mwana na ngai ki songolo pakala na tie yango 3 jours eleki yaka koyebisa nga azana conviction po yebi pe ba mindele bazo yiba pe ka bwani wana ezaki biloko ya nzambi pe eza biloko ya nzambe pe kozalaka ya nzambi mafuta nguma
na ba poil à lapin nanu mtakelango siko ba yibi mayele bazui ba sali na lolenge na bango ba yibi ndambu ale bino bolandi bango et comme batu nyonso siko boyebisa ngai après accident wana na monaki o ezali ke tata wemba banda kotambola na défaut azate siko yebisa ngai ki chora te za wapi ki kadia pembe za wapi ki solo diongo za wapi ndenge tozalaka liboso malamu ozomona ba ya ba sadoki ba itango ba yeki lokola bana malamu ki ba distraire bino ba kotisi bino ba miziki tout console ba tu bobungi nzela bokomi traitement l'air nyonso epa na bango traitement l'air nyonso epa na bango yo komo ba kata songolo pakala lokolo bandeko na ngai sikoyo ye o bino boyebi aza mutu munene tanga lobaki makambo yo est-ce que ezangonga actuel po bokoma o bokomi boye kasi ba levaki bino bobino na Israël ti bokomisi kumisi bino mondo bo matisi bokomi sima na bango bolandi olie mbwa alanda moto bino batu bolandi mbwa ata bino moko bandeko pesa ngai pembe kamata moyindo yaya moyindo mwindu eza mwinda système andunda eza nyoso eza na mampeve nyoso bandeko na ngai yo mtozo bota mundele tala lelo bandeko na ngai makambo ya lobby nana kolobango sikoyo mais tozalaka na yango ba opération ezalaka te kobote ezalaka sans opération batu o abuka nyosala ezalaka te biso nyonso tondo tambola balamu ba boite oyo eza ba mangwele na bango bandeko bo fungola misu bazo kosa kabino ko kimbango atanga ki bible mama kipafita mama nzinga zanzo atanga ki bible non lokola songolo pakala tanga ngota parce que balobi na bango ba o baza ba meme baza na misu bazo mona te na ndenge nini die wana lo babongo mais biso bakoko pe bakoko na biso balobi boza na misu bo mona boza na matoyi boyoka boza na monoko botatola malamu ngala ko conseiller songolo pakala te o yazangi maturité tanga di blabla wana po ko peso yo pe loko moko te po molimo nzambi oza ndako ya nzambe akobanda ko talisa yo ezali boyo botala makambo siko ye moka lobi ata bino moko tembe ani nango bozotia na kozonga na kibobino boza na nyonso ata bino moko mais pourquoi mon père et ma mère sont mes parents bozonga na ndako ba convertir bino na kolata lata ba lalisi bino bokomi na butu nzoka ndoza moindo oza mwindu oza mwinda oza na tamo lilo oza pe na tamo ya moto ya moi il faut takataka il faut mona vraiment ozala éveillé batalisi bino makamba bilamba bokomi kolanda makamba bilamba boza komi yeba lisusu te bokomi kolanda ba muziki donc ya muziki bokomi na complexe colère ba saper batu moko donc oyo donc bozana kobanga te bisika bozo kende boyebi te bisika bohuta boyebi te ata bino moko bandeko nanga omoni ndenge ba enlever bino babandaki molo après na sima nango tanga komo kende ba poto ba concert ba poto ali bino nyonso bobosani ki bobino pesa ngai pembe kamata moyindo ndeko zonga na kiboyo bandeko nanga zonga na Congo salela kiboyo tala lelo yo bandeko tozoko baka koloba ngolu otozana ngopo eza tozana ngonga ya biso ya malamu bamata bakita bakene na loboka mwasi to loboka mobali bakosuka kaka na nkata nga batu mo bakoma ba complexe siko ye moka lobia lobi nini ayokati bokoma ba complexe colère ba saper ba complexé si atapata mono lati lamba ye moko Bill Gates kende tu na ye alata ke lamba combien bozana misu bo monati bato baleki bino na ba papier ba tia ba couleur bango moko bazo sombaka bino ba papier bino pesu bozo sombaka o eza ya bango ya mensonge ya ba voleur mawapanga boyokati siko bo mituna kate ye mutu aza peve soki puissant ndenge balobaka ye Jésus triste wana achaki mutu mabele na misu pona nini ifala lobaka kati mabele ndeza biso
po mutu nyonso amona po mutu nyonso azala malamu il faut donc ayaka ke pa na biso yiba ba colton azwa ba diamant azwa ba nini azwa donc akomisa ba oya biso lokola ba esclave yango wana nzoto eza mabele bandeko yango wana misu na bango donc itongo batie bango mabele fungwama eza ça code ya mobimba pourquoi le baki te kaka koma malamu pourquoi Dieu eza nature oh yango toloba na mino tina te eza na tina bandeko pona nini ye yeta ke Jésus wana Jésus triste pona nini te azwaka mutu kaka asungie akomo tambola ali mutu amaba balusuka soki 7 fois na mai ezali cc 7 fois ezali mokolo ya ba mama nombre ya mama oyo ezali likolo ya nyonso 7 jours de la semaine 7 étoiles brillantes du matin 7 couleurs de arc-en-ciel ezali biso nyonso bandeko boyo kaka ye moko bo confirmer que boza nyonso fo bozonga na kibobino bozo futa nyonso na ba papier batia bakuleka bango mutu basale no ba papier bozo zongisela ka bango ba sale loko te basale ka na machine ba yesusu basombi te makambo esili penza. Non, mais je préfère me faire soigner avec la médecine traditionnelle que la moderne, puisque là, ça me guérit vite. Et ma femme m'applique la graisse de boa et le poil de lapin. Et ça va très vite. Oh, toloba kiti, tolobi tokolobaka, tolobaki yango tala lelo yo. Matono na bandeko nyonso, na ba oyo nyonso, basala kamalamu, na ba oyo ya bakoko pe bakokololo. Ezali bo biso to lati nzoto oyo nanguya ya oyo lati nzoto na biso mpeve ya longo to koba kokende liboso na bolingo kabolela bandeko ata ko kabola video te kabola sango oyo po biso ya biso toza bosolo to koba kokende liboso na ngonga oya malamu ezonga melio eza moto likolo 240 3 chiffre 9 oyo ezali et ko longola mwana na mutu na sepa mela mai 0033 bato a franc bato o ya tonga kandaku na français ndenge bakoma ba petikisi mokili ba melisi bato mai batambusi bato mutu na sena kozanga koyeba ba nyo ba imole nzoto ya Yesu makili ya Yesu ngonga ifwene mutu ezonga likolo tolongoli FFF ya bekipi na bango bozali ba Notre Dame te ya l'église na bango o babenga babeta kabino lokola ba pion lokola ba joueur ba franc bandeko bata ba blague ba blanc ba ekopsala ba jeu ba pro ba projet j'ai ba professionnel ba koloba ba kosala boye ba salite ba kosenga bolimbisi kasikati na bango bazozonga batu te po bayebi kozonga batu ezali kozonga sima na bango nzoka nde baza pe bakitani na biso tozoko bopusana bakoko pe bakokololo bako bakomfungola songolo pakala misu emona poza na miso mona ozala mato yoka ozala monoketa tula malamu Congo, 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 nanko, kaka, kokololo, kolo, kokoriko, nga, Congo dia totila. Tangu ifwene, tangu ifina mene, ngonga ikoki, po nyonso ya biso, ekoba, komona na miso abatu, ezali kozala kamalamu, nangu ya bakoko, pe bakokololo, ngo. Yenge no frère. OTEP, c'est Kalala Omutunde. Je vous remercie de m'avoir rejoint. Comme vous le savez, ensemble, nous allons célébrer le génie africain. À très bientôt.